Salut, mbote na bino nyonso bolinga caché na biso ya famille Libota News TV. Vraiment tolela bino ya trop. Toyeka nde tomesana kopesa bino d'information bandi kolanga. La famille en tout cas na ye avec regret pour na kopesa bino information oyo. Kaka ndenge ezalaka comme d'habitude. Information na memeli bino ya mokona lelo. Eza information etali mobali ya moko ya biso comédien Orgazi. La famille en tout cas eza pasi pe mawa. Niveau tokomi komemela makambo ya YouTube oyo na yebi te soto benga ngo nini soko to sala ndenge nini e sala pasi e sala pe mawa. Omoni na kaliza ka soto ebi journaliste bande ko pesa information eza vrai. Mais monde ya YouTube lelo eli biso ben information est fausse. YouTube est libre sur en. J'espère que bon mon qui en tout cas moi et l'équipe ma chaîne est belle. Histoire mobile Orgazi en tout cas quand on est dans le bana bino nga vraiment la linga okena source. Nazala ka soki na yo ki likambali wa. Na kenda rappel na source il faut na lukana confirmer na yeba pende si réellement c'est vrai ou pas. Donc, il y a des détails dans la bon avant de se présenter pour faire l'émission dans la bon. Mais, biso lelo to koma système likamba liwa basakana na ngote. Omoni likambo mususu koki ko sala oyo koloba na yo même kamba liwa basakana na ngote bandeko na yo ngolo moni côté ya makamba liwa il faut tout ça que fort tout le cas ko sa information. Et ça la passe na version liwa mobali ya Orgazi sali vraiment passe bande ko ba vérité et bimi oyo eza ye moko grand frère nde mutu a repese ce message o grand frère ya mobali ya Orgazi kombo na ye Johnny. Alors o eza grand frère na bande ko rapidement na kotika bino bo meka kolanda grand frère wana asalaki émission. Et puis nous avons boyoka maloba grand frère et puis tokoya ko sala analyse par rapport à liwa ya papa na biso Johnny ou aza mobali ya Orgazi na linga mi ba preuve quand na loba na nga vraiment na linga mi ba preuve toyoka après avoir koyoka ndenga na bino toya ko sala analyse eza pasi pe mawa tolanda na vandi na Belgique. Très bien. Johnny azali l'équipe ngai. Azali l'équipe na son sini. Biso to vanda kene kisantu. Na inkisi papa na biso azaki na 3 femmes. Bon. Maman Kulut Johnny Pedro. Donc moi papa ngai c'est comme maman na ngai moi c'est misa papa biso. Vous comprenez? Oui. Bon, maman ya Johnny kombo na ye Maman Christine. Maman Christine. Maman Johnny. Oh, penda bota Johnny. Bon. Ngai moko même na mariage ya Orgazi na Johnny nazalaki na Kishasa. Na Kalamu. Lekaki na komi na Kalamu. Nalaki na Kishasa. Même ki Orgazi ayaki bayaki pe kutala ngai na tangona na bandaki na bayaki pe pa ngai na ye mobali na ye Johnny. Lekina. Bazonga na Angola, ce n'était pas que parce que oh boy non. Johnny na Angola kuna asa bien organisé parce que na Suisse kuna azala ki président ya parti politique ya Angola PDP ya. Ya président kuna na Angola comme les aki Fulupinga. Donc Johnny a été représentant na Suisse ya PDP ya. Et azaki bien investi na Angola kuna. Mais avant Orgazi aya Johnny moi si bazolo bakay baza moi si wana comme na Nadine si bakabwana parce que il y a beaucoup de problèmes Nadine wana babota na Johnny bana me bakabwana ya bazo wana pe kutuke bakabwana biso te wana et tant ce koyo Orgazi aye awana poto donc moi si wana tele ka baza basi oyo ba tela toza poko tuna grand frère na biso pe na poto sola ne pe na seko ya. Donc moi je tel que mais tout est tellement bonaboye bangonde batu ba pansi sango
que Johnny a Koufi. Mais ce n'est pas Johnny. On a Koufi na Suisse. Comme on a Nico, camarade de Johnny. On a Koufi na ce n'est pas Johnny. Et camarade de Johnny, il y a des Koufi na Suisse. Johnny a bel et bien Angola. Les locaux de la loi, les locaux de l'autre bien en aïe calamité. Tout bien en aïe calamité. Azan aéroport à Kenya Kozua. Mutu Oyo. Na ba umsoso. Auteke Angola. Ake do autre et na moni batie vidéo orgazi azolela tout consort c'est vrai mais na kishasa orgazi azana kamba parce que ça kimbangisa kamba bakene pona misala na bango ya papa Simon Kimbangu azaki kimbangisa et tango azolela azali kolela parce tango yobaki azwaki sango ya mwana ya mama Moyindo akufa mama Moyindo aza proche na ipe basambela rape église mo ya kimbangisa ba yeba ni trade ya yeba kipe mwana ya waza azolela mobilité. Allez, la qualité. Johnny est en vie, tout sur la naïpe, Azan en vie, Azan n'a pas cité la loi, parce que Azan est une société, Azan la société, nettoyage, na cabine, Azan la société, monsieur nettoyage, puis na Luanda. Donc Johnny a. C'est ce que je l'ai dit. Donc, nous sur la on a vu ça à Londres, nous sur la peine à papa, on a vu ça en Allemagne. Donc, bisous, toi, comment on a fait. Mais quel peuple, quel peuple. Ceux qui vont continuer, vraiment, ça va. Comment vous continuez comme tu n'as comme ça? Comment? C'est du mensonge. Nzambe na nguya. Ben côté moko na yoki bazolo bela likambo ya mwana ki orgasia kima mwana tout ça basundoli mwana yena mobile tout ça de bidon. Eza nini? Eza makambo ya famille, bango bakoko kota te. Ya makambo ya famille. Orgasi soki azongaki parce que oyo na yebsaki yo ezali donc basi wana mwasi ya Johnny oya kala wana Nadine basi moko dongi basala ba groupe na kobe pe ba organisation zaki mwana muke par rapport ya bango quoi mais donc ezali bango batu bazalaki ko tungisa do ko sala neti Johnny abangaki keno moi si pour na ko sala mwana batu mabe et même là organisé azaki na kubanga ko continuer ko vivre na Suisse ça passe mobile mona keno il faut na zonga na Angola et mobile idée kutazongela ke na Angola lokola mfolopinga président parti na bango batu babengana ke no yaka va ba élection bakocha yo président ya o remplacer mfolopinga wa kufaka. Vous comprenez? Donc na makambo mwana ni so bidon na bidon. Bon, oyo ya mwana ntuka na koki koloba te parce que banda bazunga na Angola nanu pe na solola na organisité parce que organisité asa en l'air nkamba Kinshasa nkamba Luanda zaki dongi azaki en l'air en tout cas wana na koloba te. Donc wana c'est organisé mais au mwana za na prison au mwana ntuka nga na yebia muté. Voilà la famille, j'espère que boyo kingana bino. Oyo peuple ya ndenge nini congolais. Nana créa yo congolais, nana sala yo congolais. Ah! Atok babi YouTube bango izana ba vitesse, atok babi YouTube bango penza ekenda bongo. Ti pas jusque là. Pas jusque là bandi kolanga. Donc biso to za beso to ki sangwa liwa jamais to vérifier biso bata YouTube. Na mi tiena kati na longo liti. Donc soto moni penza kaka o muta kufi jamais donc muta sala ka o asa akende ko landela ki muta nga kufi est-ce que mutu moko ta saka information mais ka titre ba komi mutu ba tie moi bilonga ya ko kufa nde ba kuma ko tie eloko wana so muta moni ka bon ale ye pe akemba moko a koti passer pa analyse na ndenge na ye abambi pe makamba ko bamba 100% ameka ko vérifier vous blaguez hein et pourtant ko iza makambu ya oui, makamba liwa basakana na ngoti la famille. Tout ça ba blague na sonné to mesana ba blague ya kokosa makambo mususu mais makamba liwa te. Makamba liwa te. Siko papa na pso lobi eza mwasi wana mutu abimisa na réseaux sociaux. Donc c'est que moi ça na petit aina na réseaux sociaux. Ayeba kine ke makambo na osala ya makamba lokuta. Donc mwasi wana azana be kiri na ye po wuti kuna kota likolo. Papa na pso tangi kombo ba ya kombo na bango bato ba mesana ko ba matière ba kolo matière ngala na pour ça temps ba kombo na bango te donc ba sele kirina bango moi ça n'est pas vendre dans la Suisse ba sele kiri boyo ki ndenga meki ko éclaircir dengo organiser comme il faut malanda mobile na epo azana kimia te bandeko
siko ke kokosi ayebi donc moi ça na yebi ne bien que ça mobile orgasité ayebi bien que ça camarade mais ya ndimi a tchaka ka mobile orgasité parce que baboya na so ki pendenge ni nyango mokili na kamwaka eza pasi et a vraiment pasi basi a poto biso basi a poto soki omona oza na mobali aosala mabe so me mutema etondi oboyi nga akamwaka so oboyi mutu boye mpo na libela koboye te ke oboyi ozana so omoni ke ozana na bolingo ya mutu wana vanda parce que ya boye eza kitoko te mpo asali la ye chemin na ntango asali chemin yokomi kodéranger eza kitoko te ezaka kitoko te mutu asali la ye chemin na ye abali da mwasi na ye mutu moko oyaka oya mpona kobebisa nini na ye yo ozalaki ex na ye bosi boboyana oyenoka po ya kodéranger libala bato c'est pas gentil c'est pas normal c'est pas normal eza vraiment kitoko te la famille en tout cas nga nayoki mpasi koyoka bahistoire ya boye et puis yoka bahistoire oyo ebimi mpona makambo ya orgazi ya mobali ya orgazi akufi bahistoire ya ndenge na ndenge ebimi eboye ya mwana ye donc bato baobeta masolo ndire bazalaki wana ndire baassistaki sikoyo ye wana grand frère awuti kopesa biso bavraie version sikoyo tosali ndeni bolobi bomoni o ndeni en tout cas congolais aza suka na matière bamatière wana niveau ya boye pete parce que niveau oyo bamatière ekoma okendele non tosakana biso na bamatière nde tomesana boye oyo ya kokosela nde bomesana mais ekoma ntina baniveau ya liwa te ntina baniveau ya liwa te donc boyebi na bino vraiment ke bien ke eza moto akufi aza camarade ya Johnny moto akufi camarade ya Johnny camarade ya mobali ya orgasme moto akufi mais pour na bino po bimisaka ke bolo ba ke camarade ya mobile ya Johnny mutakufi ya mobile orgazi et sonner bien te oui c'est vrai effectivement et sonner peut bien te doit pas na ba vie te pour pas vie ke ko sani pour mobile orgazi aza comédien so mobile ne problème moi na ba tient so ba ko mais camarade ne ils ont un rapport mon côté na réseaux sociaux o e ko impact so kindenge ni donc allez bon monika mo bi te to ko c'est la ka yé mo ko so to tcheye mo ko to ko zo ba vie o peuple ndeni oyo peuple ndenge nini bandeko na nga en tout cas eza passe et ça la vraiment pas esunga te comportement eza kitoko te comportement o na YouTube o ndeto o memela YouTube o ekene mabe makasi mobotala pe makamba eza lokwa neti yo penza bakoseli ndekolo moko ya famille membre moko ya famille ayo akufi batie ba rip batie makambu nyonso est-ce que yo ko sepela est-ce que yoko sepela ba photo akolele tamboli orgazi azolela en direct anda kune ebwebwe ba commentaire pe ke zongi or que nyonso aliza na koloputa ça fait très mal trop même bosango kitoko te o vi nini vi moko ya kitoko te vi moko ya mabe comment bokoki ko se comporter boye en tout cas eza pasi nayoki vraiment pasi na mawa nayoki pasi na mawa koyoka eloko yo na baki non il faut vraiment naya kolobela yango tomeka kosola yango na bino parce que tomesana bongo na bino yango moi nayaki tomeka kosola yango ah non ovite ovite balobaka YouTube on comme si biso makama be YouTube comme si batko kosa pour que comme ta zo ba vie so mutala qui n'attend amoni matière exate à créer matière non c'est pas gentil c'est pas comme ça boy vraiment ils qui to côté la famille ils qui to côté meka ko changer façon de ko ça ba émission to meka vraiment ko changer façon ni ya ko kede na makambo ya boy zo ça qui to côté ya ko kosela ba makambo surtout na ba moment ba ko kosela ba liwa ils qui to côté. Et ça vraiment qui te côté la famille. En tout cas, famille Libota, t'as la canne qui vraiment la douleur pour et celle n'a pas les cambo. Tu consommer film na biso, tu partager film na surtout liker film na biso et que ça la bien na carte belle vite TV. Bah on est sur balinga biso vraiment beaucoup t'as beau partager mission la biso beau liker que ça la biso bien. N'a vraiment fatigué mais la bec à fond la salle émission parce qu'il peut singa passer niveau sango epanzani
eza lokuta, alors isalinga vraiment passe. Voilà la famille nalingi bino mingi tokutani à la prochaine vidéo, bo liker, bo partager au côté pour la première fois, s'abonner. Quant à moi, je vous laisse, je vous dis bye bye.